ke eza ko informer bato na ndenge ebele. En tout cas, well done na Congo Synthèse na vision pe visionnaire na yango oyo a développé concept oyo parce que monde est changé, technologie peut changer. Yango a comprenaki changement wana, yango a adopté yango pe azali ko salela yango na ndenge moko ya malamu. Tozolo balelo likambo moko ezali monene. Nazo saluer pe basali ya Nzambe ba homme de Dieu nyonso o ba osala musala Nzambe na ndenge ya malamu na ndenge ya kolamwisa notre communauté et puis na ba mama na biso ya ministère ya New Concept Évangélique la Assemblée na pesi mon épouse qui est la the first lady ya house bambote mingi ya lisusu pe na pesi mama na ngai Béatrice Mazozé bambote ya mingi pe na pesi l'homme de Dieu oyo mosala Nzambe na kombo ya papa Achille Sale natindeli bambote ya mingi pe natindeli papa na ngai Vanindu Mutombo bambote belé pe bao nyonso basutenaka biso bambote belé. Lelo na ekolo likambo moko vraiment kozala makasi et kozala vraiment mulunge na yango eloko pe na saluer notre maman évangéliste Nicole Maha pokwa ila mesiko zali bambote ya mingi nkola pambola yo pa mama na biso. We love you. Awa tokolo likambo moko lelo ezali boy ndenge nini tokokoka ko prévenir baliwa prématuré na kati na communauté na biso. Vraiment ezali ko sala biso nyonso passe. Tozali ko mituna. Tozali ko yebate. Yango na lobi boy. Na makambo nyonso esengeli tozala na sagesse. Osée chapitre 4 6 elobeli biso boy. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ignorance yango eza ko créer ba crise énorme na kati ya communauté na biso. Soki batu bazali informé nde toko résoudre ba crise oyo ezali na communauté na biso. Toko yeba kolanda ba nouvelle courant oyo ezali kotambola na kati na société na biso. Na yango esengeli totala kamalamu, toyoka kamalamu, pe to observa kamalamu. Pe to tuna ka ba question oyo. Balobi te mutu azali ko analyser makambo ebi ko analyser makambo eza koleka na pembeni na ye nde azwake yana. Balobi to fungula miso na biso to koma conscient pe balobi ete mutu atangaka mingi yende akomaka mokonzi yende akomaka leader. Balobi moto ya se posaka ba question mingi nde yango efungolaka ba porte. Balobi à travers la connaissance que les justes seront délivrés. Et comme il dit dans Proverbe chapitre 11 verset 9. Yango zali koyoka moto azali moniteur na yo, moto azali mentor na yo. Akopesa yo makambo liyo mona pasi yo o sala ya koleka ndenge lobeli biso na mokanda na Yesu Christ alobi makambo bino boko sala à travers o bino boyoki et koleka tango mususu ngai na sala ki na mokilo. L'Éternel Dieu Père de gloire, Père de lumière. Merci Seigneur pour la présence surnaturelle na yo na nzela na media oyo tozali bongo kobelela Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac, pe Nzambe na Jacobo. Papa na nkolo na biso Yesu Kristo mokonzi. Oya sala likolo na se oya sala mokili. Oya sala otoko mona pe toko mona te. Na beleli ete sagesse surnaturelle na yo e pénétrer pe lobela moko na pokwa na lelo e fungola miso ya moto moko na pokwa na lelo pete il y a 2000 ans plus de 2000 ans sopaki makila na ikulusu na makila wana lobaki ete nyonso ezalaki ya kokokisama yango ete tika ete malobo toko tinda na nzela
yo ezali kokende na mopepe e inonde pe envahir o nyonso avandi na eta moko ya désespéré azwa yano na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tozali pe lisusu kotika bao nyonso ba pedre bandeko to ba famille bilenge bana ba papa ba kulutu ba bilenge ba koko nyonso tobosani bino te pe tobosani bato bazali ko souffrir na kati ya mboka na biso Congo bato na beni kuna tozali kotika bino nyonso na balo sambo na biso po ete ezali pasi komona ndenge ya motindo bazali ko boma bato. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et puis nadali lisusu ko saluer nadali ko tinda félicitations mingi na mwana mboka oyo na kombo na Dr. Denis Mukwege na prix Nobel oyo auti ko zwa pona mbulo oyo pe ndenge azali ko fixer ba mama pe basi bilenge ba koko nyonso oyo bazali na ba problème oyo ba viola bango ndenge azali ko musala sali et monani pona communauté na biso pe na mboka na biso. C'est pour la première fois to mona été mwana mboka na kombo na Dr. Denis Mukwege ba pesi prix Nobel wana na continent Afrique bazali kaka minei oyo bazwa ba prix wana ezali bongo na notre le regretté Kofi Annan oyo Ghana zalaki secrétaire général ya ONU et puis na pauvre le président Nelson Mandela pena déclare que Afrique du Sud et puis toye komona lisusu papa na biso oyo azui eloko oyo. Gloire à Dieu. En tout cas nzambe apambola yo papa na biso siko lelo na lelo koloba mingi likambo oyo ezali boy tozali ko vivre awa ndenge nini biso tozali ko vivre awa na Angleterre ba na anglais balobaka question liboso why et puis pona nini tozali pe tokomi kokufa boye na Londres Angleterre et loko nini ezali kotambola te. Ça c'est la question. Bato wana bakufaka na raison nini, cause nini? Est-ce que to monaka ba certificat de décès na bango pona to yeba cause ya baliwa wana ezali nini? Nazana histoire moko na koloba boye na kotanga moto te ezana mwana moko akufaki balobi nya biso te mwana wana akufi na cancer biso nyonso tozaki na kondima te mwana akufi na cancer mais to ekokamwa te mokolo tomoni certificat de décès ezali cancer te bakomi mort naturel parce que mutami bomaki eloko wana ekosala te soki toyebi yango malamu tokoyeba na ndenge ya solo ko prévenir baliwa mingi prématuré. Et puis yami bale bako kufaka batu bazo kufa ba mort moko mystérieux faute ya ba pasteur. Je ne pense pas pasteur azali moto oyo nzambe azali ko utiliser ye pote azala solution pour ba problème spirituel. Pasteur azali nzambe te moto na moto azali na vie privée na ye makambo moto asalaka ye moko ayebi yango. Pasteur apesaka message et puis oyo ya mosusu ezali boye to sala nini pona ko prévenir ba mort prématuré wana. Est-ce que koki kozala négligence et koki kozala ignorance ndenge to uti kolobawa to bondoki? Question monene. Toyeba ke to botama mokolomoko pe to kokufa mokolomoko. Tolinga te ezali réalité ya vie. Soko taline Ecclésiaste chapitre 3, 2 elobeli biso polele. Mais to kufa te avant notre temps bandeko. Pe liwa ezalaka na ba trois formes: mort physique, mort spirituelle, mort émotionnelle. Na Jérémie 33 elobeli biso polele. Te balobi ete nzambe alobi, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car
il t'appelle la repousser cette science. Science médicale ezali ko lobela biso polele boye. Ba maladie mingi oyo tozali ko bela mingi. Ezalaka mingi dû ya ba problème émotionnel. Science médicale est confirmée biso lobeli biso ete ba maladie chronique et système immunitaire et koki kozala mingi résultat tango moto akokaki te ko adresser ba émotion to ba douleur émotionnelle na ye malamu tango o salaki yango te o résoudre yango te etikali evandi yango ekoki kozala cause kosala te et ronger motema na yo pe vi ya ba regret ya passé oyo nyonso o salaki na secret. Omoni boye motema ezali na proverbe 14:10 elobeli biso boye motema eyebi makambo oyo malamu nyonso biloko lokola ba stress kozanga pongi na butu olalaka te souci ngai moko pe na vivraka biloko oyo na ba 2001 docteur atuninga lobi me to sali yo examen mais to monite ozali na yo malamu batuninga balobi eske ozalaka na ba souci te na niango comme lokola mutu nyonso te na kananga na souci te mais nazali malamu mais omoni biloko oyo ezali ba biloko ezali ko boma biso ko vivre na kanda vie de colère ko finga na kasoki eleki mingi vie sans pardon bolingo ezanga na motema na bato ebele bolingo ezali te yango ekomema biso na ba vie ya mabe ndeko na ngai méchanceté du cœur motema mabe yango ezali cause ya ba maladie lokola hypertension diabète cancer ba maladie mingi ya bomoi oyo ewutaka nde na ba biloko lokola ba dépression ba problème mental yango bato ebele bazali kokufa baliwa prématuré mais evandi na nzoto komona moto akotambola malamu soudainement moto akufi olobi mais moto akufi mais namona kie malamu est-ce que bato nyonso bazalaka na ba église ya 4 murs est-ce que ils sont enseignés pour décortiquer pe koyeba makambo malamu Ephésiens 6:8 sachant que chacun doit soit esclave soit libre recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait du bien ou du mal. Amen. Ba maladie lokola Crohn, ba problème ya ba intestin, ba problème ya circulation ya makila, kotambola na nzoto, pe kovimbisa ba makolo, Alzheimer, ba maladie ya vieillesse, toza kokoma ba mpaka, toza ko réaliser yango te. Bandeko to prendre conscience de ça. Please, nazali ko beg bino, o nyonso bakoyoka na nzela na Congo Synthèse, pe na ba Facebook, please, to prendre conscience, to luka. Perte mususu ya maladie mususu lokola démence, ezali perte ya mémoire à cause ya vieillesse, toko suka boni. Alzheimer, ba maladie wana nyonso, boye toko suka wapi. Maloba na nzambe, ezala kisi ya kobikisa biso, tomiye ba malamu. Mosusu ezali vie de repentance. Omoni bato mosusu ba tambolaka na vie alimbisaka na ete bato. Ayebi na ye kolimbisa bato te. Ayebi komilimbisa te. Ndeko eza grand problème. Na yango esengeli to yeba yango malamu. Tala statistique moko nazali na yango awa eza koloba mikolo nyonso na mukili oyo ya population ya plus de 8 milliards ya bato. Oebite plus de 300 millions ya bato
bazali kokufa mikolo nyonso pe mingi bazali kokende na enfer sans koyamba Yesu Kristo na mitema na bango. Pe pendant que biso na yo tozali kosambela na ba 4 na ba église soi-disant ya 4 coins ya 4 murs, tokosuka wapi bandeko na ngai? Balobi ke plus de 3 milliards ya batu na population yo bayoka kombo na Yesu Kristo te na bomo ina bango. Tozali kokende wapi pe tokosuka wapi? Bandeko na ngai, na yeli susu awa na point oyo kwa yako tatola. Na Genèse chapitre 7 1 à 10, embarquement et eloko moko salama ki po nambe mabino na ba source. Balobi Adam na Eva bazalaki ba végétarien, babandaki kolia biloko ya malamu, babandaki kolia misunité. Pe Adam akufaki après 930 ans. Puis ayaki kokufa. Na Genèse 5, masumu nde mutu ekoboma biso bato. Tolanda lisusu likambo oyo. Biloko nini tozali kolia? Balobi mode de vie. Obi ke na Angleterre awa, na Londres, na ba metro, pollution ezali ya makasi. Pollution wana ezali koboma biso bandeko toyebaka yango te. Botala tosala ba recherche. Biloko na kolobango ezali expérience pe ba recherche to sali yango nde tolingi to informer communauté. Ke biloko oyo ba pollution yango zo bomela biso mingi. Balobi bato baliaka biloko mingi oyo ya mafuta na mbila. Yango ezali nde koboma biso na ba problème ya ba cholesterol. Biloko ya ba mafuta mingi, biloko ya mungwa ebele. Omonyo melaka lait de vache na sala expérience mukolo musuna mwana ayibisinga bidadi yaka nanwao na ye akamati ba miliko babenga whole miliko tomonaka eza ko kangama. Alobi nanga bidadi tozwa yango totika yango na libanda ya frigo. Esalaki 3 jours. Mukolo toyeko bwaka yango mama obiki na yoka somo moko. Donc miliki wana ezalaka nde na ba graisse na ba graisse. Ba graisse wana tango zo melango ekosala nini ke vandi na libumu. Mai etikalaki moke, mai raki nango moke, le reste c'est des graisses. Yango zo crée biso ba problème de cholestérol. Oebite cholestérol soki o checker yango te ezali ko boma, ekoki ko boma yo circulation na makila na yo. Yango to koki ko vanda boite ezali te ke parce que oza ko sambela. Ko sambela ezolo baboye. Soki o sambelaka, Luka o développé la connaissance. Na connaissance ndoko yebate baminganga bazali na kende kosala contrôle médical ezali très important. Omoni biloko tozali kolia. Biloko lokola bangulu, ngolo, sukali, nakati ya sukali, ezana ba sukali yango vimbisaka bato. Ezana sukali moko bazo benga ngo aspartame. Ezana ba yogurt, ezana ba biloko bele. Yango zo Salomon na bana musuba za mubulu, bino bolobi bandoki te. Botala biloko to kolia ba koma yango bien ke biloko to kolia ezali ko boma biso na bambongo na biso moko. Bandeko na koloba na lingala, na koloba na makambo na anglais ou na français, mais souci na ezali na komona batu ndenge bazotika mokili oyo. Ezo sala biso nyonso pasi. Yana lobi na pokwa na lelo na yende ko pesa mbela na ekoloba makambo na makasi et puis bokoyoka témoignage nini ezwaki na bomo ina ngai po te to eko sakana ote na Esaïe 66 chapitre 17 le Bible ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un et qui mangent de la chair de porc omoni ngulu yangwana balobi des choses abominables et des souris. Tous ceux qui la périssent, dit l'Éternel. Okinzamba za olobela biso. Olia kangulu. Ngulu ezali nyama moko malamu te. Ndini yango ezali na kati na ngulu. Ezali na microbe moko babenga yango homotoxine. Ezali na en français botala yango na Google. Bokomona eza cause ya ba cancer. Ba maladie ya makila, ba maladie ebele. Oyo elati biso. Imaginez que batu oyo bavandi na Congo. Bazali ko futa bambongo po balongwa na Congo bakene na Inde kozwa ba soin
mais biso na yo tofandi na mboka oyo bapareil wana ezali pona biso et bénéficier biso to vivre vie molai na mokili oyo to yeba to miyeba ezali très nécessaire. Balobi awa komelaka mai ya mabe et mai ya mboko ya pompe ezali na chlorine ezali pe na asbestos ezali cause ya ba maladie ya ba cancer. Toyoka pe na Actes des Apôtres chapitre 15 verset 29 savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impureté, des choses, des balobi, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous en tenir en garde à Dieu. Au monde ndenge ba ekolobao. Biloko mingi awa na Occident, na bamboka yo. Toyeba kango ezali modifié pe ezali ko bebisa biso ba santé. Ngai na salaka marketing na yebi ke makambo na koloba oyebi na marketing boko mona côté moko bazui eloko moko ba tie cher eloko moko bazui moins cher ba yebi te bato baza na mbongo te il faut balia ka biloko ya moins cher parce que yango ekozala ebelisaka bango babelaka ba maladi système ya mboko oyo etambolaka ndenge wana ba modifier biso biloko tokolia biloko e perdre nini na yango e perdre nini na yango nde babengaka ndenge esalamaki nzambe asalaki pote tolia biloko ya malamu balobi nous sommes le produit de ce que nous mangeons sokozo lia mabe ato sambeli ndenge nyonso tolongola concept wana to sambela pe toyebaka biloko nini oyo totiaka na mabumu na biso yango ekosala te toko prevenir ba sukali na nzoto toko prevenir ba maladie mingi oyo tozoloba mingi o bandoki te c'est le peuple alingi koyeba na ye te balobi boy biloko mingi oyo balobi la loi ezali nini soki bokei na Lévitique chapitre 11 verset 1 à 23 biloko ezali pire nzamba atiaki tolia biloko ezalaki empire ke tolia te yango lokola biloko lokola bangulu wana okomona ngona à partir ya Lévitique 11 24 te 47 bokomona biloko wana nyonso na kati omoni mokanda na nzambe ezali Ancien Testament na Nouveau Testament. Ancien Testament ezali nini nzambe ami révélaki na ba prophète na Nouveau Testament balobi Yesu Kristo nde moto ayeko bi révélé na oyo toyebaki te toti koyoka awa makambo ya bilialia ezali malamu te Yesu atikalaka jamais kolia ngulu toyebaka yango bato baliaka ngulu c'est votre responsabilité soki lelo ozali moto ya tembe kende na internet tala yango komona et puis awa toye komona te vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu mais qui ne rumine pas vous les regarderez comme impurs wana mukana na nzambe mutezolo bela biso vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas les corps morts vous les regardez comme impurs ngulu ezali na produit na utikoloba na kombo ya homotoxine yango ne ezali cause ya ba maladie ya ba cancer ba maladie belé mindele bazoki mindele il s'en fout de nous bato bazali ba riche ba kolia malam bato bazali pauvre bazo lia ndenge na balobi te a to na mboka mundele soki a combien loko metanga kayango thank God pour internet lelo Google lelo bimisi biloko nyonso soki na koloba makambo ya solo te mais bokene na Google totala tokomona ke c'est vrai oyebi ke nazalaka na États-Unis na Dallas na mbula moko boy na sololika makambo ya ngulo yo na ibisi papa mama moko ngala boyebi ke ngulo eza mabe to salaki lokola débat abani kotala nganga na bi aya tatuni ngada ki pe chrétien alobi na ngulu eza mabe na nini na bino ngulu eza mabe eza na homotoxine na kati ezali produit moko ezali ko bebisa bato na ndenge ya kosakana te cause ya ba cancer cause ya nini alakisinga photo ya mobali na ye
alekinga kutu na mbinga ya kosakana te. Sikoyo tosololaki na Dallas na mois de mai. Après toye kokende na Los Angeles todaki na conférence na moni mama wana landinga imbango. Alandinga imbango. Ayibisinga lobi papa na ngai. Mais oyebi ke merci pona information pesaki ngai. Mobali na ngai alingaki kokufa. Mobali na ngai na kena yebisie makambo ya tiaki liboso tembe. Tango akene internet abeti produit oyo oto bengi motoxine oyo. Atali alobi mais en tout cas mobali na nga banda yeba ke moni koyeba nde ko libéré. Koyeba te nde tozali kokufa. Alobi mobali na ye akondi aye na photo nga pe na bi atuni nga bi me yo yeba ki yango ndenge ni nga bi non ngai nazalaka très curieux na makambo na pasaka temps mingi na kotanga na tanga ka biloko ya nzambe na salaka ba recherche pe na yebi nazali na contact na ba médecin chrétien mingi ba lobelaka biso biloko akolia oyebi ke ba sala nzambe nyoso wana bazalaka na ba bato ba conseiller ka bango pona biloko na kolia. Bakendeke kaka prière ngulu bote, il ne mange pas de n'importe quoi. Yango nde bandeko. Toyebi masolo na pokwa na lelo, toye bandengi ya komibatela. Po tokozala malamu. Balobi lisusu awa. Mingi biloko ya makila. Osambelate. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Bato mingi na ba église, il y a 4 murs. Bazali malade et belé. Solution, to développer sagesse, compréhension. Yangonde, oto bengi discernement. Au monde de là qui n'a pasteur moko ya munene aux États-Unis. Azali multimillionnaire. Akufa ndengeni. Nalibota na ye azana bato bali. Ana mbongo belé, makipaka santé te. Yepona yazo kanisa tanga zo sala musala na nzambe ako protéger. Mais na histoire na ye na famille na bango, na ba période ya mois de décembre chaque fois, bato bakufaka. Mais yazo mona ngo za normal yaza ne moto na nzambe, problème ezate. Aye ko kende mukolo mususu asali kaka test ya makila. Na makila ba ye ko trouver na étape ba benga ya 4e niveau ya cancer. Baby si balobi keme moto na nzambe soki oyaki awa liboso to détectaki yango avant mais okokaki kozala sauver omoni mosala ya nzambe atiki mokili kaka boy. Mokili oyo ezala ngo na mawa na yo te. Mokili ezali ya moto moko te. Attitude non na vie nde ezali important. Soki olingo vivre molai na mokili surtout na ba siècle oyo na ba mboka oyo ya poto lokoso ya mbongo eza na bato oyo na biloko akolia na ndenge ya kosakana te yango tozala mayele tosala angele awa bato nyonso bazali kobondela nalingi koyeba pe question na ba église mingi toye komona phénomène oyo moto azalaki maladi abiki mais nazali kotuna pe siko nalingi koyeba lelo na pokwa na lelo nani yango na kati na Londres awa babondelaka pona ye abiki après 5 ans soki libiki wana ezali toujours ko continuer soki esali 15 ans ou 10 ans bandeko bo benga ngai na téléphone to ya est-ce que bo développer chute ya ba maladie te nalingi komona bango nyonso ngai personnellement na sali plus de 26 ans nazalaki moto ya masanga nazalaki komela masanga na ndenge ya kosakana te masanga mingi ezali komela bato bamelaka masanga mingi bakufaka ba statistique na NHS awa ezali kolobela biso butu na moi bato bafimaka ba cigarette belé cause de cancer na ba pakio ka bosombaka botala ngo balobi te komela cigarette mingi ezali cause ya cancer mais bato bazo somba ngo kaka pona nini na iko comprendre que oyo nyonso azali na matoi ya koyoka ayoka parce que na communauté na biso ya un problème mosusu na ye ko réaliser bato bazali ko souffrir bazali bato moko ba lobotomiza bango
nayebi ke ba congolais mingi tozwa ba vaccination ya ndenge na ndenge tango tozalaki na bamboka na biso ngai pe nazwaka ba vaccination wana cause ya ba vaccination ezalaki pona nini yo toyoka wa lobotomiser bokende na Google botanga mo wana bokomona bakomisa bato incapable de fonctionner mentalement ou émotionnellement yango tozali koyoka procédure oyo esalemaka na États-Unis plus de 75 ans passé batonga oyo bazwaka na mboka na biso pe awa bayaki kotikela biso nini yango monaka congolais oye koloba makambo ya malamu baza koyoka te neti bakomi ko questionner yo olie pe bakende kosala ba recherche balingi kosala ba recherche te donc la réponse ezali ete tozali peuple moko balobotomiza biso bachangea biso bapense yango moni lelo na pokwa na lelo tokomona ngo même te na bapoliticien omona bato bake kelasi batangi mais kozwa badécision ya mboka bazokoka te bazoyeba te c'est parce que bazali lobotomise ezali mot français eza na kati bokomona yango bandeko na nga Bible elobeli biso polele na Lévitique chapitre 17-14 car l'âme de toute chair c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Omoni bato bamelaka makila, baliaka makila, bamelaka makila. Baliaka biloko ezali na makila. Donc réponse yango wana o ezali selon la loi lévitique. Omoni ndenge ezali polele. Ezali pe na kati na makila wana. Ezali na test moko na ekoyebisa bandeko na ngai ba congolais. Kombo nango homocystine. Ezali examen moko na niveau ya ko détecter ba maladie kati na nzoto. Totangi na Lévitique chapitre 17 14. Omoni via motoza na makila. Awa biloko lokola ba vitamine B, vitamine B6, B12. Ezali na acide moko babenga yango acide folique. Yango pe source nango eutaka mingi na misuni ya nyama. Soki oliaka ba nyama mingi, ba nyama mingi ezali na biloko oyo wana ya mabe. Soki ezali kotika, soki ezali kokita makasi na nzoto na yo yango epesaka batu ba histoire moko ya mabe nakoya na nini okomona ba maladie lokola ba problème de rein diabète de niveau pe okoki kozbela arrêt cardiaque cholestérol ezali produit ezali na forme ya liwa ezali koboma yo malembe cholestérol na nzoto soki osalaka ba test te na histoire ya homocystine oyo mwana moko mwasi apesa inga témoignage moko vraiment eningisaki mutu nanga alobi nini alobi tango azalaki na mboka ne na Zimbabwe amona mokolo mususu bandeko na bango bazoyeba te omoni biso ba africain problème sito linga koyeba te alobi boy famille boye baye famille ya ba papa baye famille ya ba mama baye bavandi place moko babandi kosala discussion oyo balobi bino bandoki mwana kufi na bandoki mwana kufi na nini ye pe azalaki mwana muke tango aye koya na poto moni poto l'air moko eza pe bien bato bana poto bokendeke kaka bafeti te kolata bilamba ya cher te boyebaka eta ya nzoto na bino alobi boye tango ayawa amoni alobi ke donc ezalaki nde baki na manki ya homocystine oyo na bakati ya nzoto na bango nyonso ezali na Google soki boke botangi yango ezopesa biso ba cause ya baliwa moko boye tozoyeba te yango balobi ete alobi ete tango aye alobi me soki seulement nayebaki yango lobi na pokwa na lelo toyoka lisusu mosusu ezali na produit moko na kombo
ya coenzyme 10 yango nde ebatelaka motema ko prévenir moto atambola azotambola soudainement bomoni moto akwei akufi ezali manque ya coenzyme ngala kena ko saba test mi motema mutu ebetaka lokola neti train esala fiu soki makile ezotambola malamu na kati ya nzoto na soki makile ezotambola na nzoto na te ezosala ba blocage na système na yo yango monaka esengeli tosalaka baexamen yango obésité pe ezali cause ya kodévelopper cancer balobi yango soki botali bapublicité awa na Angleterre bakomi yango mais nazo compare te nde bato balingaka kolandela makambo te nga nalandelaka makambo nyonso. Awa troisième question dali boye tosala boni esengeli to éduquer bana na biso tozali komona awa toaki na mboka oyo ngai nasalaka biloko mingi ya éducation bayelaki biso offre moko balobi ete bazali tozala tozala négligent te to vivre dans l'ignorance te bongo réponse ezali bandoki tolinga tozala lobotomisé oyo te c'est un choix soki olingo tikala ndenge wana ezali choix na yo soki po olingo bima na ignorance ezali choix na yo yango malobo ya lelo ekangola mutu moko tozali koluka awa boye te baza na besoin ya bana ya biso ya bakongolais yango esala nga pasi na bano bazoboma awa na mboka oyo balobi ete omoni démographie ya population ezali ko changer mingi toboti bana oyo bako benga bango ba génération millénaire bano bazali de 18 ans ou 17 ans à 38 ans bana wana bazali bien éduqués bana wana bayebi ko utiliser technologie malamu pe bazali innovatif tengo tomoni papa na biso awa na Congo synthèse azali na groupe wana mais balobi boye biloko oyo toliaka na mboka oyo mingi nazali kotuna biloko lokola semoule biloko lokola bakibe magique biloko mingi oyo tozali kolia biso bandeko bakongolais est-ce que bakongolais bazalaka na kati ya baindustrie wana na ndimi te me balobi ete balingi mpe boye te bazwa bana oyo bazali na posa ya kotanga na niveau ya pharmacie na bakisi bapesaka bato yango mpe ezoboma bato ebele biloko ya kolia ezoboma bato ebele sikoyo nazoluka nayeba soki na communauté na biso congolaise awa na Angleterre tozali na groupe ya bato oyo université ya Cambridge epesi offre moko mpona spécifiquement mpona bana na biso bakende kotanga baklasse wana mpo bakoma komi éduqué tango génération ya mikolo baye na mboka oyo mitu makasi bazali lobotomisé ba génération mususu ya bana mpe mususu babandi kobima mpe bandi okoma mikolo bakobenga bango génération millénaire yango nde bango nde baya kozwa soki tozali na bango na bandako bameka kosalisa baparent oyo ya mitu makasi wana oyo balingaka koyoka te balobela bango à travers ndenge tokoloba na media awa po ete esalisa moto moko malamu système ya NHS oyo esalama po ete bato batikala bamaladi komela bakisi ya tension komela bakisi ya diabete komela bakisi ya lolenge na ndenge obike bakisi wana to baza kopesa yo na ngai ekosala te okufa na maladi wana te me ba effet secondaire ya bakisi wana omona ke mutu abelaki diabete tango bakosala ye autopsie baomona ke akufi na diabete te akufi na maladi mususu yango ndo omoni ke tozala conscient yango tolobi ete bato oyo bazosambela bomelaka bakisi bokendeke mpe tomelaka bakisi tosambelaka mpe combinaison wana ezali koloba te bato oyo bazomela bakisi basambelaka bavivaka molai ke moto asambelaka te amelaka kaka bakisi na ndako oyo aza na mato ya koyoka ayoka
Yesu azalaki na apôtre moko na kombo na Luc. Rôle na responsabilité na ye koye kozala nini? Peut-être azalaki kozala moto yo soki moto azali malade akozwa moto wana tindi ye epa na Yesu yende le docteur des docteurs. Sikoyo soki pe basambeli pona moto wana naza sûr et certain que rôle ya Luc ezalaki a vérifier pona ko confirmer que moto azalaki malade na ye esili batu ba prendre pe tokei liboso. Tozali komona pete na kolinga koya awa na lombango na 2016 na mois d'août. Nazwaki problème moko na lokolo na ngai. Nazalaki na ndako na bimi na oki likolo salinga pasi awa na ba niveau ya mole. Ngana bibon ekoleka. Premier jour pasi na lokolo na kotambola malamu te na komi okaloko ebandi ko ronger ngai kati ya motema. Na sali na ngo moins une semaine et komi ko bloquer nga likolo na komi otambola kwa mtakomo tengama. Siko to koma ki weekend mususu wana. Tokeneki ba démarche ngai na mama alobi madame na nga alobi te papa na moni likolo non ndenge zokende soki to komi lobi kende na hôpital ngape na bi oui na tongo na ngona simi nzela na ken hôpital na komi na hôpital ba eko yamba ngai tango ba yambinga baba ni ko sala nga ba examen ya makila makambo nyonso ezalaki malamu na moni balobi na nga te bakene ko sala nga scan neti radio na komi na radio ba yebi singa to trouver problème moko na lokolo na yo balobi ba trouver ba bengi thrombose veineuse profonde yango wana ba eko trouver na lokolo na ngai ba zwinga pour la première fois que na lala na hôpital te ba pesinga mbeto ya hôpital na bi o makambo na ko mona wa ndenge nini siko tango na komi ba pesinga ba kisi na zongi na ndako na ke kolala après ba pesinga rendez-vous po bayo yebisa ngai problème na ngai ezalaki ndenge nini siko tango na koti na vandi mama moko boye koyamba ngai ye musala na ye apesaka bato ba conseil alobi na ngai bi papa na moni penzo zali moto na nzambe nga na bi nini alobi omoni ndenge yo zali wana soki lelo oyaki talobi nzambe asalaki ete a utiliser sagesse na yo pote oya awa alobi te soki oyaki lelo awa te tala ndenge olingai kosuka abani koyebisa nga te omoni lokolo wana elingai kotambola ezo bloke makila na yo bloke soki ekomi na niveau ya mwa likolo awa okomi paralysé alobi soki mati na motema complètement okomi paralysé soki ekomi na moto piu oyo babengaki obeli AVC massive 1 alobi na nga omoni ndenge na fanda ba alobi mibali bozalaka moto makasi ebele nga na bia solo alobi ya solo mwasi ya ba 60 ya bambula alobi na nga mibali tozalaka moto makasi mingi alobi mibali ebele amonaka mususu aya na kati ya kabine na ye amoni muto afandi kaka bo atelemi akei akwei alobi kokufa ya moto ezalaka somo tabi peme bimika muto akei yango na bandeko soki nga na keleki kozwa ba traitement te na croyaka na prière makasi mais ba équipement ba sali na ba hôpital ezali nini esalama pona nini pote ezala solution ya santé na biso solution médicale pote toyeba état de santé na biso yango moni ba mama ebele oyo kokisi plus de 50 ans bokendeke kosala ba test ya cancer ya ba sein cancer ya ba cervical ezali malamu balobi ba mame bele bazalaka batindeli ye mokanda na ndako mingi akotanga ta mokanda te akonyata mikanda batindeli ye lobi tango makambo ekoma na niveau ya crise bandoki biso soki to comprendre le côté bandoki yango lelo il est grand temps tozala toyeba na pokwa na lelo oyo nyonso ayoki makambo yo efungola ye matoi efungola ye miso pote toyeba makambo na ndenge ya malamu bato ebele bakomi pe kobima mingi na libanda basekret ya barelation bazosala yango ezosala te basi to mibali jalousie emati na communauté
bakomi mingi kosala ba crime ya passion, bakomi pe na système ya ba poison, mingi vie de distraction yango ezali koboma biso, pe tolingi ba mensonge mingi. Omoni ezali na ba lepre moko ka ba lepre moko bazalaki maladi, ba zwaki bakendaki kozwa action na 2 Rois chapitre 7 verset 3 à 20. Tokotanga yango mwasi oyo azalaki na problème ya makila na nzoto na ye, azalaki liwa ye ya bote. Na Matthieu chapitre 9 verset 20 à 22, na Marc chapitre 5 verset 25 à 34, na Luc chapitre 8 verset 34 à 48. Donc mon appel awa, il y a un problème. Bato depuis babandi ko bima na système à globalisation oyo, ezo sala te mobali abimi akei Congo, aki avandi na Congo, abali mwasi azu mwasi a 15e, abotisi ye mwana, mwasi ayoki li solo, avandi na motema na ye, alobiete, asali plan wana sali ezali nini, basali lokola likita, bakamati yo papa bazu yo biloko mabe batie na nzoto na yo, yo pe mobali kidiba otambola ka contrôle médical okendekete, check apo ya pamba osala kana hote, ozongi ozotambola soudain moki passe soki quelque part, lero kei na contrôle médical balobino ke ozana cancer et ronger déjà ba katina yo, bato berenga na ebi bazo kufa mingi ndenge wana, mais nakotanga bino te, nakotanga masolo te, mais yango moni tolobi te prévenons des morts mususu ezali naturel, ce n'est que normal. Bible lobi na biso toki na mokili ko vivre liberté, mais toko kufa mingi na ndenge nini toyoki yango tolobi na pokwa na lelo. Yesu na Esaïe chapitre 53 verset 5 à 6 à la Bible, tika ete le prochain alobi na biso te ayaki na mokilo ya sopaki makila ne kulusu pote ngana yo tozwa lobiko, tango yo oyebi ndenge wana kende contrôle médical bayeba soki réellement ezali confirmé ou pas, mais kotikala na kidiba wana te kolanda te pasteur kozala intimidé te, kende ke kosala contrôle. Tozali na plus de 50 ans, tozali na kokene na ba biso to koma na ba 60 ndenge tozonde ozomona nazali awa na kende ke ba contrôle médical tous les chaque mois, mais naza mosali na nzambe il faut na yeba état de santé na ngezali makile za ndenge ni na ba kosa check up toza pe na ba supplément oye sala kate omeli yango tango zo mela mwa bakisi omeli pe yango oza kosala sambo okozala renouveler bandeko to vivre to kufa na ignorance te. Ignorance est ennemi na biso. Tika ete les prochains 90 jours nkolo a restaurer ba cellule ya banzoto na biso na ba tissu nyonso oyo ezali ya kokufa na kombo na Yesu Kristo. Esika fontaine ya bomoi na yo na ya ngai ezali tozalaki formule na mokolo moko tango toye na mokili oyo, esiko ezali source ya bomoto na yo, source ya bomoto na ngai ezwa vie, parce que soki ezwi vie tokozonga na santé babengaka santé alcaline ndenge nzambe asalaki ngai na yo to vivre na mokili oyo, to vivre na ignorance te, to kufa baliwa prématuré te bandeko mibali to basi na kanisi na pokwa na lelo o nyonso nazalaki nango pona ko livrer na sukisi awa na tindi message de tous les dimanches to sanganaka to salaka prière te to dali centre de prière na parking road adresse ezali wana oya kolinga abengi to salaka prière de 13h à 15h to silisi. Mercredi to dalaka intercession ya 1h du temps de 19h à 20h. Pe tous les derniers vendredis à chaque mois tozalaka na veille de prière. Pe tozali na besoin ya ba partenaire mosala toko sala ngo biso moko te, nazali ko senga appel na communauté oyo azali touché na message oyo bo lembate ko soutenir biso na nzela na ba conseil na nzela ta na moi 5 pounds moi nini komoni évangile za ko fele mais ko lekisa yango
po batu ba mona ba yoka ndenge boko yoka awa ezala ko fele te na yango tozali kolinga te to perdre baton na biso awa tozali mingi kolimbolela bato ba problèmes sociaux et économiques tozali kolimbolela bato vie ya église na kati ya église te na quatre murs te tozali kolimbolela bato vie na biso ya au jour le jour tokendeke kosambela tolataka bilamba tokendeke na ba voyage tokendeke bisika bato bazali tozalaka isolé na communauté te yango ndete na pokwa na lelo nzambe asunga bamabota nyonso abatela biso nyonso na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Natindi bandeko ya famille bota na baikombolo mbote mingi bisika bozali bandeko nyonso balandaka biso bambote ya mingi. Amen. Amen. Thank you. Bye bye.